Liboso ya etuluku ya bakinoise pe bakinois oyo bautaki bakwen nyonso ya ville. Président ya conseil des sages au rassemblement pe président ya sensa Joseph Olengankoy a sensibilisaki batu nyonso oyo présent pe expliquaki bango bien fondé ya calendrier électoral publié mikolo leki. Olengankoy Joseph a ebisi ba cadre ya rassemblement présent kobanda na premier ministre Bruno Tshibala Nzenze, ba membre ya gouvernement pe batu tout oyo bazalaki présent que maponami ezali prévu le 23 décembre 2018 comme pour dire que rassemblement Kasavubu oyo yemoko Joseph Olengankoy azali kokumbela masolo baza d'accord na calendrier oyo batu nyonso bazelaki kasi basepeli pe na date trouvée ensemble simaya tripartite seni gouvernement sensa Joseph Olengankoy l'homme des situations difficiles alobi peuple congolais mobimba balanda senzela oyo bango bazali kokumba bango pouvoir na moya lelo accord ezawana okosala coup d'état okosala rébellion pour ba congolais bakufa et puis tango ya kolombwa nana kokota. C'est ça le problème. Alors, c'est pour vous dire, bah discours wana ezama yosea. Ça ne veut rien dire. Il faut toujours un accord parce qu'un accord wana ndeke ba congolais bumoko. Na accord wana balobaki na kati ya accord que soki to komi pembeni ya mois ya décembre. Tomoni que makoki maso esengeli te. C'est ça gouvernement na seni na bangoba mususu ya beglise bako raisonner pona kotala na date nini bakoki kotia. Chers amis, date oyo totie il y a le 23 décembre 2018 ezali date Moutako Sabinote, ton mesura qui va conséquence nyonso, ton yebi et ton assumé pour la kolobake volonté na bisese ya komema peuple na bitumbate. Bruno Tshibala Nzenze, premier ministre très satisfait, a rassuré na batu nyonso volonté ya gouvernement na ye ya kofinancer maponami tilifobo.